Ya solo bandeko likambo ya Congo ezali likambo na molimo. Mpona ko résoudre likambo na molimo, il faut biso pe tozala spirituellement au point. Tozali ko kende na banzi nazali na commentaire mingi lisusu te na kosala na esika oyo. Na makambo oyo touti koloba. Mais nzokande ba application na makambo oyo ezali bipai na bipai. Alors, tozali koleka na tour de table na quelques personnes oyo bazali na kati na conférence ndenge toali boye soko ozana konzo ozana eloko koloba obengi biso oyebisi biso mabe oyo ezali na kati na Congo makambo ezali il y a des gens na mokili oyo baza koyoka mawate soki bazali koboma batu par exemple na Esa Congo par exemple batu basalaki bombe nucléaire soki nini wana oyo ba aplikaki yango na koboma baza na égard moko te na moto bako d'ailleurs même il y a un adage qui dit ce sont les méchants qui font l'histoire soki osali mabe nde okomi moto oyo histoire akolobela par exemple Hitler ndenge abomaki batu allez bakumisaka ye histoire de la première guerre mondiale batu bakufi histoire de la deuxième guerre mondiale batu bakufi et soko tali ba histoire nyonso ba yekolisaka biso na bakelasi ezali ba histoire oyo ezali kaka mingi l'histoire ba guerre l'histoire ya moyibi l'histoire ya ndenge wana jamais bakopesa histoire ya bolingo oyo etongaka moto jamais or soki totali bien na mokanda oyo ya Enoch ndenge mbuta muntu oti koloba bato wana oyo bawutaki likolo oyo bakitaki bato ya mazulu wana bazali mingi au-delà de l'équateur, c'est-à-dire au nord de l'équateur, ce qu'on dit planète Terre, au Tiango. Bakwela kuna. Mbotandompe alobi likambo moko wa boye, alobi baras wana, batu ya Nebilium moyo bazali côté ya Mésopotamie, bamsusu baza kuna. Donc, en réalité, mabele oyo, ezali mabele, esalemaki pona batu, ras na biso. Oyo biso tozali. Mais, koyaba mususu bayaka mpona bitumba bayaka mpona koboma botala kaka kitoko banda makambo ebandi Égypte pharaonique wana naza kosala sodax moko ya makasi Égypte pharaonique atongi ba pyramide wana même lelo il y a encore des pyramides enterrées dans le sol ezali ba moni 17 pyramides moko ezaka na kati ya désert wana mais ezaka kodinda na mabele nanu bafungoli yango te l'air ekofungwama tokoyoka basala. Alors, basali ba égyptien, basali ba makambo ya minene, mais bazalaki na bitumbate, bazali kozwa biloko na bitumbate, na diplomatie kaka. Ba esclave bayaki nde komipesa, les juifs sont partis, soki toyokeli maloba oyo Bible azali koloba, balongwaki nde kuna bakimaki nzala na Mésopotamie, baye Abraham na bato na ye baye kokota. Nzoka nde ezaki plan nzambe, l'air baye kobima babimi na sagesse nyonso na likambo nyonso Egypte bandi kokita banda tango wana. Donc elingi koloba ete mpasi ya moto mwindu résolution nango ekozala mpe ezali spirituel et c'est là que Mfumu Kimbangu azali ko se placer en tant que leader oyo azali ko lakisa biso nzela epai wapi tozali kokenda. Parce que makambo manso mazali ko bomba maswat na kati na banzembo soit na kati na maloba mpe na kati ya baekri oyo to mituna mpona nini iye azalaki prophète lokola ba prophète banso bakangi ye na boloko personne n'en parle c'est-à-dire azako memeloko moko oyo ezali ko pesa bango passe c'est pourquoi que balobelaka yete 30 ans mais tozako plébiscité mutu lokola Mandela ainsi de suite ba injustice e banda kala na université moko wa boye na kati ya États-Unis bazali kosala ADN basali ADN wana pas que baza ko fabriquer mais baza ko tester ba classifier ba ADN selon origine ya bato tout ça soki totali bien 90% ba esclaves ezali na Amérique wana Atlanta na ba île ba West Indies comme on les appelle mingi ba uta na Congo donc bakoki en ce moment totie makila oyebi bandeko na yo moko oyo bamonani oyo bayaka na boumbu koto il y a possibilité wana
Mais pourquoi tout ça n'arrive pas? Makambwana nyonso. Mais au contraire, baza utiliser yango mpona koboma, mpona kosalela makambo mosusu. Alors, les solo ya lelo ezali mpoke ya makasi. Lia tonda mpokota. Alors, tokosala lisusu tour ya micro. Tozali na Mbota Pwati mtu aza na kati awa, tozali na Mama Fura na kobanda na Mbota Pwati noki toya kozonga na Mama Fura. Mbota Pwati mpoke mboka ye. Ouais, merci beaucoup Papa Mukolo. Bon, moni na lina rebondi na tout à l'heure, sans toute son esprit no va faux, mais nazo banga parce que yo ce qui va contredire ma propos na pour s'exprimer vraiment à moi et ça m'a noblité, hein, je dis comme je pense. Alors ceux qui n'a débat dans l'esprit là, et ça bien été. Donc nous la théorie na awa, au moins nous sommes que les juifs qui d'esclaves en Égypte, et ça une théorie là que je respecte, je m'incline même devant cette théorie. Mais maintenant vraiment théorie là, il y a une théorie là, mais une autre théorie parallèle qui vient nous dire qu'en fait c'est un fait qui a été falsifié, un fait historique faux, que les juifs bazala jamais esclaves en Égypte. Voilà. Donc là, je crois que venant d'un pays que l'on respecte à nous, peut-être à côté pour corriger dans le but. Alors c'est ça. Quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas qu'il faut qu'au silica, autant comme dans la guerre, ou bien qu'au bois qu'il a dans la vidéo, que c'est pas bien. Tout un esprit à qu'on le directement, sans qu'on ait l'arrogant, et puis qu'on ça nous va tout ça, c'est pas du tout noble. Je passe. Au moins, il y a une histoire à la géant autosoloba, et puis il y a une compréhension, il y a humanité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Mais, le problème est que tout le monde s'unir et non qu'on se séparer, tout en croyant que et les qui y a moninga parce que on peut plus de crédit dans la Bible dans la université non, tout s'écouter attentivement et tout le monde tirer par l'instant. Par exemple, histoire de la géant, selon Enoch ou selon la religion, toutes les croyances différentes, il y a aussi une théorie sumérienne, donc à partir de la traduction, il y a la Bible qu'on va trouver dans la Mésopotamie, qu'on va trouver dans l'Irak, il y a la civilisation sumérienne à Kala, qui explique aussi qu'il y a eu des êtres extraterrestres, donc extraterrestres, éviter que nous tout le monde se gagne et l'axi que être moko vivara en dehors ya terre de bauta kalibanda baye oyo bayaki à l'époque être humain azaki na niveau ya nyama, donc être humain azaki na niveau ya nyama ba nyama nyonso tout. Alors batuana basala modification ya ADN ya mutu bazonga, tu vois. Donc bisous comme si papa nos pères le dit peut-être que vous concordez pas na makamona na le bamé, vous allez retrouver qu'il y a des choses qui sont presque qui se retrouvent dans tout le discours. Et il faut se brancher dans la Bible pour te mettre en vérité. C'est ça. Donc, c'est la modification de ADN et puis Kenda. Et après quelques temps, la race humaine évolué et puis relaxer Koloba, relaxer Maël et tout ça. Et parmi qui quelques-uns s'accouplent basi être humain parce que trouver qui est très attractif. Donc masolo la Bible pas vous voyez que dans toutes les cultures presque partout on les retrouve. On continue à dire un peu plus loin, pas encore un vieux que je respecte beaucoup, sud-africain, Credo toi qui explique aussi l'histoire de l'humanité selon qu'on a expliqué. Donc on a presque la même chose. Donc être moko bauta likolo quitter avec banja et depuis batona baya masolo échanger dans le monde. Et c'est ce que nous on essaie d'expliquer bateau. Quand papa de pays dit que non il y a des races qui ont disparu, mais c'est vrai. La race aérienne où il va dans l'Atlantis, où le ballon, ou clair à l'Obanini, que race wana et disparaîtra. Pourquoi? Parce que c'est mélangé dans la race monsieur. Alors lui il voulait purifier la race aérienne pour bazonga na ndenge bazalaki. Donc ezali ba idéologie, ba philosophie et biso faut tozala mwa maele biloko wana au lieu que séparer biso emeka au lieu que séparer biso sangisa biso pour totika parce que moi je pense que être humain tout en fait nature est hasard.
nature ezali logique na perfection moko. Et je crois que va être humain va se retrouver par hasard dans l'utilité. Et je crois que va la mission moko il faut ba accomplir. Oh ba esprit va être mission soit maléfique, ba ya na bouli ya ko détruire être humain na mission na. Et c'est ce qu'on voit. Donc moi je crois que pendant les combats on a makambo to comme ici on ne boto le ba que voilà ba souffrir et tout on dirait ba tout le monde va se pélaga. Mais c'est évident. Et ça va être eux, bazali pour se nourrir de l'énergie, de la passe, de la souffrance, de l'angoisse, de la haine, de la jalousie, de tout. Peut-être c'est difficile à comprendre de faire lobby. Si j'ai à l'université, en maternelle, c'est un peu difficile à comprendre. Mais la routine de la bande de tout témoignage à credo toi. Bon, le terme, et ça, l'internet, mais tout en écoutant. Donc, moi, on a expliqué bien comment les êtres maléfiques se nourrissent des énergies à être humain. Énergie, tout ça, c'est des vérités. Alors, au lieu qu'il y a il y a raison, il y a des hippopotame, c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'important. Ah, tu as l'église que tout le monde fait le bas pendant 3 heures et le reste va ça. Non, il faut te changer l'esprit bien. Et ça, il y a connaissance et la inspiration. Merci. Merci Ndeko, ce qui voit. Tombonaki, Tozali Koloba. Quand il y a la passion, il y a la vérité. S'il n'y a pas de passion, c'est-à-dire que ça là, ils allaient le coup là, kakabongo na bongo, mais tous allaient pour na bongo, tous allaient pour sauver un peuple. Et le peuple là a droit d'écouter les choses vraies. Et les choses vraies se disent à haute voix. Merci. Donc tous allaient kokende, tokei na mama fura, oyo azali pe kati na biswawa bongo tozonga mbutandompe. Merci papa Robert na kupesa nga maloba. Eloko na ningina loba. Nga nazali koyoka ndenge oza koloba kitoko po oza kofungola biso biloko oyo mususu bazala nga nazala koyeba ke na ndenge na nga kaka sa mutu atangisa ngai sa mutu ayebisa ngai nazala koloba vraiment atata nazaki mwana mukena nazala koloba ke paradis ezalaki na kati ya Congo ti lelo naloba bakango mikolo nyonso mais sans kotanga atali que paradis elobi boye ezaki na kati ya Congo ngana za pour makambo za koloba wana pe naza ko ninga koloba ke soki information ninga zo information ya kitoko oyo ezali information ya bosolo il faut tondima yango to boya yango te pona nini okondima eloko oyo bakomi na kati ya livre peut-être pe mutu yango akomaki na kati ya livre alobaki pe bosolo te ndenge ne boya oyo ya ndeko na yo fo topesa lokumu ndenge topesa ka lokumu na bato mususu nde topesa lokumu na bandeko na biso po soki yo moko opesi lokumu na ndeko na yo te na kopesa lokumu na ndeko na yo na ningi nazonga esika oyo papa Robert alobaki ke pona nini batu muindo bapesaka batu mususu bapesaka batu muindo bisika na bango te nde soki asalaki eloko boye ya malamu baloba yango te. C'est parce que tala kaka soki basi balobi ke yo osalaki eloko boye ozala na mayele okozwa eza orgueil te mais okozala na assurance na yo okozala croire d'abord croire na parce que eloko liboso po ozala makasi na esprit il faut croire na yo moko nanu avant bana ko croire na makambo nyonso ko ya na kati ya ba livre euti wapi croire d'abord na yo ndenge ozali croire omindima toza capable omindima siko soki bati ba bisi bolobi ke yo za boye mutu muinda za boye mutu muinda za malamu za boye za na mayela za boye yo deja okobanda deja na esprit wana obandi ko mindima na esprit wana ekobanda kopesa makasi ya kobanda koyeba okobanda ndenge nini po ozo lisusu inspiration mususu na kati ya mayele na yo po osa likambo munene oyo lisusu bakondima o lisusu parce que okozala tendance wana oningi kaka bandima kayo nde yango wana basi bamoni ke soki bapesi bino chance wana ekozala lokola ke bamatisi bino bagrade quoi mokili mobimba koyebana mokili mobimba chaque mutu akobanda mi ajournée na bino normalement il faut alaki ezala bongo mais siko biso tobanga te biso bato mundu tobanga te tondima nano tomindima tomipesa esprit wana ke toza capable tomindima ke
na kati ya makambo ya Yesu oyo ebombami toyebi yango tomi ndimake mboka na biso oyo biso tokobongisa yango tokolonga yango tomi ndimake biso baoyo batangaki mpe bakoya kosala makambo minene epa na biso tomi ndima tomi longola na kati ya vi oyo ya pasi wana ya vi oyo moni mwana oyo balobi ke amona etike sikoyo avanda kaka esika moko boye azokanisaka kaka baoyo basi bakenda esprit ya komi korevolue eza te azokovanda kaka esika moko eza bongo te vraiment nga nazokopesa bakongole courage ke babanga te po moto ata soki anéglige yo na yo moko omi néglige te soki omi néglige te okomona okokende liboso okobanda kosala mpe bakoyoka yo mpe bakomona yo nga nasita aloba na mokili oyo eza ata na moto moko te akoki koyebisa nga ke nga na koevolue te nga ifo na evolue na oyo na eza koyeba na oyo na koluka na yeba na kapasite na nga wana nde revolution na nga wana nde koyeba na nga wana nde nazosenga na bino esika ndenge biso toza na mboka oyo kote boye ya ba Norvège kote boye na ba Sweden kote boye bamonoko na biso na balivre oyo ozoloba wana biso kozwa yango eza mwa pasi soki bokoki kopesa biso tokokomela bapapa za mbwana tokokomela bino nyonso papa Robert botumela biso tokosomba balivre wana po biso mpe epesa biso lisusu mayele ya kobosana ya français te po bamo mingi tositobosana tositokota vraiment na kati ya maloba na bango po eza monoko mosusu oyo eza ta anglais pe te vraiment nga nazoloba ke biso bakongole ifo totelema kotelema eza te kaka ifo otelema koyeba d'abord omipesa lokumu ya yo moko komipesa lokumu eza te koloba ke ozala orgueil ya koloba ke obanda kofinga batu obanda komimonisa je ne sais pas comment mais omipesa orgueil na kati na yo omipesa orgueil na kati na yo parce que esiko tozali oyebake bakominimize yo na parole d'abord mpe soki basi banéglige na parole okutani na mondele bamindele baza ebele eza na bamindele baza na moya ya gentil eza na bamindele baza na moya ya gentil te okutani na mondele aza na moya ya gentil te kosekisa ye mino te yebisa ye ke yo okoki yebisa ye yo oza na kapasite olakisa ye ke yo okoki kosenga ye te mpo okokende luka mosala ata soki akoki kokangela nzela nini okoluka mosala ozwa mbongo mpe mbongo wana ekosalisa yo eloko nazosenga na bino vraiment tomi ndima biso moko tomi ndima tokolonga etumba o merci beaucoup nazolanda bino merci mama Fora merci bandeko bayoki tozali kokoba mbutando mpe mpoke mboka yayo matondo mingi vraiment manaka oyo bamemi na kati na radio ne yaloba na libandeli ezali manaka moko ya mozindo mpona nini na ezali korepete yango ezali teke bana na Congo baza bazoba ezali teke ezali compliqué mais ezali kaka ete balongola boyebi na biso makambo ezali koloba awa ezali makambo na ntango ya kala bakoko na biso bana ya ba 4 5 6 ans 7 ans bayebaki yango malamu bakaki mpe kotangisa biso mais ezali parce que balongoli yango na circulation bapesi biso bamasolo moko eza tellement condensé et kotisi complication moko oyo ezalaki nango inutile to ezali inutile moto po akwa kososola il faut amifongwama ndenge mama Fora azali koloba fo moto ayebaka azali mwana étiqueté il faut pe moto ayebake azali en connexion na mokili batata nzambe asala et soki bozali komona malamu na ndenge tozali kopasola mpoke tozali plus kobimisa monene dimension ya tata nzambe oyo bato babandaki kutu kotalela te parce que ezalaki lokola bande kolobaki tata nzambe azali propriétaire ya ndako moko atongaki kaka ndako moko na quartier mais lokomisa binoke te bavile nyonso bozali komona bandako nyonso bozali komona na bavile moto atonyaka komona tata nzambe epesi lisusu dimension mosusu donc nakanisi olie ke bato bazala surexcité bazala choqué mais ezali nde ntango sikoyo bakwa kozwa mpona kokotela makambo oyo malembe na mosindo makambo ezali mpona koluka kojustifie te ezali mpona koluka kobwakela libanga te ntango nasolaki na mbuta nzambe wana nalobaki yango clairement soki tokei mpo banda kolobake toza kobwaka libanga na bamama Congo ezali erreur grave parce que mama Congo azali oyo alataka to amemaka
boyebi ya ka Congo na mokili yango nazali nkoi kinkoi na ye ezali pamba te na secret na ye nde vie elekaka nde bokonzi elekaka bokonzi pa na biso mama nde apesaka pona nini parce que il azali nkoi azali bokonzi ya butu azali ya connaissance sacrée azali l'invincible oyo akweyaka jamais na mokongo. Donc makambo tozali koloba ezali plus poto mimema na bokoko na biso poto zongisa ezali te toli kosala comparaison na Bible to nini te parce que na bato basali ba étude bakososola Bible esika na yango ezali nini balobi kezali lo batata nzambe bon eza ba oyo balobi eza biso te bango baye balobi kezali lo batata nzambe bazwa responsabilité wana ba se débattre na yango mais soki eloko ezali komona ezali réalité loko ezali komona na kati na mokili to se concentrer na côté kuna évangile ya Enoch soki balongola ki yango na kati na Bible ezali kaka évangile ya Enoch te ba livre ebele abengaka apocryphe ba attribuer yango na bato ba kombo boye na boye ba attribution nde bazako bata Enoch to konji ko banga za ketcho même ponanga nazako ba ezali ba attribution parce que ba texte oyo soki bokei ko retrouver bokei ko fouiller na ba texte des pyramides boko kuta ba texte ezali ko parler sur ba événement oyo bazako ba évangile d'Enoch ce sont des copies des anciens textes. Et parmi les anciens textes, ils ont aboyé bizarre que l'acceptation était perception à mokine tout ba memeli to simpliste lokola ba bébé nzambe akiti abandi ko sakana mabele asali mutu moko na mwasi na ye alakamati banzete atiwana masumu lisumu ekoti tout cela nzambe asali ba ange ne likolo ba betali makofi ba bukani ba mapapu ali bakamati moko ba bwaki na mokili. Ça c'est trop simpliste. To me ngana ko comprendre c'est ça dimension tali ko fongola et comme ça ko comprendre que bana biso bako s'intéresser na astrologie bako comprendre le rapport de force ezali na kati na mokili bako tango mundela azali ko beko bisa bino ke likolo kuna eloko ezala kate mais lui il s'intéresse il va azako tinda ba télescope ezako coûter ba milliards na ba milliards te yo akokama tambongo a investir na télescope ezako coûter des millions et des millions sur ka yebi ke likolo kuna eloko ezala kate. Mais nous devons quand même réfléchir ba télescope nyoso bazali ko tinda lelo très sophistiqué na likolo ça coûte combien d'argent. Ce que mon Dieu a vraiment convaincu que l'icolo kuna est l'okwatamo kwezalakate, je crois qu'il faut se concentrer dans ma belle, mais il a la connaissance. Oh, il y a beauté libiso, oh, il y a beauté mokili mobimba, l'élite mondiale à cela, et azali ko se servir nango pour tout justement accomplir l'agenda nae. Mais malheureusement pour nae, mokili zangonga, bakoko baloba, to koti na ngonga wa bengi, kinatimasi. Le verso, la connaissance par abondance. Oh, yon a bateau battant Rabi Balobi, au fait à la fin de temps, pendant les derniers jours, je mettrai mon esprit dans tout un chacun pour qu'il ne puisse pas y avoir des maîtres et qu'il ne puisse pas y avoir d'élèves. Période de commis en go, tout ça, qui n'a tamas. Et du coup, tu commis une période de connaissance, que bota manakati na mutu na moko, mpo mote yazalate. Mutu akoya ko batenganya na yeba kanyoso bokanga minoko boyo kangai akozala te po boyebi ezali mokili ofongoli mokili okososola mokili na oyo asala kiango alors que bakoko na biso bayebaki ete mokili oyo eleki ba période ya traumatisme ya makasi et na bokoko na biso bakomprenaki ke tata nzambe azali bomoi et loko nyonso asalaka ezali bomoi ezali conscient et vivant. Mabele eza conscient et vivant. Tobengaka mama ntoto. Ah, c'est une entité vivante. Libanga eza na vie. Nzete eza na vie. Mai mu pepe tout vit parce que tout est sorti. Beaucoup sur le bakou tout sorti vient de wabuta abotaki. Mutabota kakamutu. Et la connaissance wana et comme ça toko ko comprendre équilibre peut ndenge toko tamba lokola batu ndenge ko mukola lobaki awa mutu ça signifie celui qui rentre dans le tout les tout ezali ko oza comme ezali les ne tout ezana racine tata la source de source mais ce qui tata est comme à où c'est-à-dire le tata qui donne la vie le tata qui est maman le tata qui est maman ngudi lokwa to lobaka tangu le tata qui est maman. C'est la source première, mais elle donne la vie parce que le soleil en tant que source première, il y a un système solaire. L'existence n'a pas donné vie à la planète, mais on se sent dans le système. Donc, connaissance, quand on comprend que
histoire na biso ezali ya mozindo bakoko songo walobi ke boyebi ndenge mbuta sama baki ya ba nzete technologie oyo tokoki ko utiliser oyo koki ko détruire biso te parce que toute la technologie que Mundela a développé lelo c'est la technologie de la mort et le konyo ça la contrepartie na yango ezali plus dangereux que les cas avantage ezali ko pesa mutuka c'est bien tomati tozali ko tambola mais contrepartie ya mutuka ezali changement climatique pollution ezali ko pesa c'est très difficile à contrôler ba catastrophe oyo changement climatique ekobota mais c'est très dangereux donc cette technologie wana tozali komona yango apparemment ezali malamu na miso c'est une technologie de la mort ba minduki ba char de combat même biloko kolia modification génétique ya biloko kolia okovimbisa bangombe bakomi mabundi na intervalle ya 1 mois mais suka nango bato ba consommer bango et au sala nini cancer ba maladie moderne ce sont des technologies de la mort. Oh, il y a les technologies de la vie. Oh, bah quoi, ça va ça là qui pour preuve bah tonga qui ba pyramide. Oh, ils allaient ba grand centrale électrique. Bah sali grille magnétique pour na protéger planète na biso mobimba contre ba intempérie ba invasion ya ba corps céleste mususu ko ba astéroïde détruire biso te. Compte tenu la destruction ba astéroïde ça là quand la période de ba dinosaures, mais ils ont réussi à construire ba grille magnétique. Ou tiens ma pyramide un peu partout, vous savez qu'on a la pyramide en Égypte, ma pyramide en Chine, ma pyramide en Cuba, ma pyramide en Japon, comme grille magnétique. Ça c'est la technologie de la vie. La technologie qui n'est que pour la bénédiction. Alors on a évité, et là soit au lingué, tout élément, de quoi la bac, de quoi la chose qui marque le bel, ils ont rien qu'au la science du millénaire. Mais quand on la science du millénaire, tu as autant à l'université. Mais en tout cas, là, qu'on ne puisse pas rigoler entre nous. Hein. La science millénaire, science, qui a causé à la science, il y a bénédiction. Et vous avez dit que l'université, parce que pour les sciences, c'est malédiction. Tout ce qu'on a, c'est toujours pour maudire. Pour ça, les locaux contrepartie, l'ordinateur contrepartie, il faut bomber bateau, il faut violer Bassina Kivu. Et c'est ça, il y a toujours les contreparties. Mais quelle est cette science de la bénédiction qui va venir donner la paix? L'âge d'or, l'âge de la paix, le royaume des cieux sur la terre, mais l'âge de paix, l'âge d'or, les sciences oyo, les enfants de l'étoile, tala pourquoi l'élite mondiale a été concentrée. D'ailleurs, pour votre information, depuis 1997, plutôt depuis 1997, na katina région ya Afrique centrale, mine du côté à Ituri, et on a vortex magnétique mon côté Fongwami. Et si quand le pouvoir a illuminaté, ça dit qu'on s'articule sur son Angleterre, à la centre de base, mais centre de l'Ango est comme à Congo. Et dans l'est du Congo, voilà comment est-ce que vous contemplez des ordres où nous allons au Congo, pourquoi on s'attaque aux femmes, pourquoi il faut détruire à tout prix, Bano, Bazali Koya, Bapek Sapé, moi, si on a abota. Est-ce que vous croyez que ça se fait par hasard? Mutazoka mundu ki batangi sai ke no soko tiango na position boye tango ko beta revolver ko kota na nzoto wana e pasoli matrice nyo sata soko bo sali ndenge nini moi ça bako bo ça a été commis zéro. C'est-à-dire bazali ko singa ko stopper quelque chose. Comment est-ce que biso bana Congo tokoki ko mona yango te? Comment sommes-nous si bêtes pour ne pas voir les kamboza ko sali mana miso na biso? Il faut stopper monstruosité onyoso. Makamati bana na biso ba memeli bango masanga muziki bano bazali Congo alobi bakomi ba shege na batela et ba shege muzusu ezali bana oya bote meza na ba faculté psychologique spirituelle très avancée allez ba passer ba conseiller kindoki mwana za kota libenge gumba mimi mwana na capacité à contrôle mental ya makasi ezali mwana il faut bo protéger pour attendre sa science soit za ko bota manae oh ndoki bengana nzela akende kola na cimetière bana wana na poto za ko bengo les enfants des étoiles, les enfants indigo, mais bango ba enfants indigo na bango bokende ko luka comment est-ce que bazali ko s'occuper na bango oh ya biso ko miko bengo nefeline boye na boye ikuboma détruire. Mais en tout cas peuple congolais surtout zali ko kanisa que développement la biso ko uta na ba science surtout za ko tanga na ba classe na ba faculté, mais nous devons réfléchir encore deux fois. Et loko yo mbutazabwana memi et c'est très important pour comprendre que nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été seuls sur cette planète Terre. Tata Nzambe akoki kotika biso te tokoti na kati na kipeleke so tozali tozaka biso moko et des alités
des alliés ya makasi bavulu kimako babundaki bafongoli batio po ba aide wana banda kokota bokomona mutu mususu akota ebina azali koloba vous demandez connaissance azali kobimisa oyo euteli kote nini bokoto na ya atangaki combien na 6e na 3e primaire na 4e secondaire bomona ka bato lokola baleki na biso babona lando baleka oyoki mwana mutu aza koloba tu te dis mais cet homme est très intelligent intelligence ya boye ezali kootela wapi ce sont et bangwa nous allons détruire donc émission est très important to quoi comprendre to quoi kende pona ko luka connaissance ko na po biso to zali na logique o ya paresse ba yesino ke non tata nzambe boyebi na ye nyonso bososo na ye nyonso akamati yango atiango na kama mukanda moko ya 1000 pages donc ce qu'on maîtriser 1000 pages on a au comprendre tata nzambe il faut être fou na niveau moko bo incompréhensible mboka mata on vous a benga l'être divin on vous a benga histoire d'être na éviter mais le divin la connaissance par absolu le maître suprême des univers parce que tant que lobelake mokili avec des étoiles chaque étoile a une planète non tout ça pour parler d'un seul univers mais tout ça un système multiverse ba étoile bazali ko baso ezali 50 milliards mais le système multiverse il multiplie on parle de milliards et de milliards et de milliards et tozali kaka dans le monde physique tokoti même pas encore dans le spirituel mais imaginez-vous mutu aza capable ou entité aza capable de contrôler le koana il faut aza na boanya na profondeur ya muzindo ya ndengeni yango na woni bakoko na biso bayeba makambo babande ko biso ke tata nzambe ba dérange ka été tata nzambe pesa kaka matondo olamuki opesi matondo ça s'arrête là makambo mususu na lingi libala au commissionnaire libala na yo commissionnaire musala na yo ça c'est vraiment ce qui me a fongwami na connaissance il comprendre facilement et aisément avec nous que c'est l'aberration la plus grave tout ça dit comme ça alors que ba et des alliés to yebi ki ba bisimi ba na mazamba to yebi où on peut trouver la connaissance pour résoudre les problèmes so ba comme so ba sala kiango on a vu dans les pyramides ba mindir ba que ils ont contemplé ils se sont posé la question ba pyramide on les a illuminé comment na profondeur kuna beaucoup de chambre de décoration qui toko vous dites qu'ils ont décoré comment il fallait qu'ils ba utiliser la lampe torche ba ta la lampe torche à mafuta et tika ba résidu à ta moko qualité conclusion on a compris que non ces gens ils connaissaient l'électricité mais ça qui n'a pas ampoule et aujourd'hui on a des preuves vivantes scientifiques comment est-ce qu'on a décrit on a la pile de Bagdad je sais pas que ça reste beaucoup on a pile de Bagdad dans la Argentine pile de Bagdad ba sali reproduction ngo kutu ba tia ngo na potentiomètre pe si mango différent de potentiel il y a 1,4 et 4,5 volts ko les même pile to sala kalelo et pour na ko sugisa même ba o bazaka ka obiso to fandeli kaka bible kaka mais bible lobby il n'y a rien de nouveau sous le soleil tout ce qui est a été si l'ordinateur est donc l'ordinateur a été parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, nous sommes malo. Matondo Congolais Lamuka Motumwindu Lamuka ntango zali koyoka émission oyo ya solo mayele na yo ekowuta na université te mayele na yo ekowuta na contact na Nzambe point final point barre point à la ligne tokoluka Nzambe na ndenge nini na ndenge ya kozala
il n'y a pas un pasteur où azali ko posséder makambo za koloba biso. Oui, nous avons un leader, on a des leaders, bato bazali koloba makambo. Oui, na kozwaka kandakisa ya eloko moko. Biologiste moko néo-zélandais asalaki ba université na ye, azalaki professeur na Berkeley na Californie. Asalaki ba étude asali boye. Ba conclusion na ye aye komona ete mwasi ya moto mwindo ye moto aboti basi nyonso. Pona nini? Parce que na kati ya ye mwasi ya moto mwindo azali na 144 paires de chromosomes. Paires de chromosomes wana bamindele bazali nango 90. Ba chinois bazali nango 120. Ba indien bazali nango 130. Boko komona yango, boko koluka yango, botala yango. Ayo kokoma na conclusion moto liboso moto mwindo. Donc c'est ça. Mais tokei musika lisusu toke komona makambo. Soki okei na banda kwa nzambe bino batu boko sambela ka esika moko na bamindele. Botya banzembo. Kaka banzembo. Bo banda koyemba. Okomona mondele akozwa mingi livre ata le pai wapi makambo ekomami. Mwindo ko betela yo sans nzembo sans kotanga. Elingi koloba mémoire na ye ezali ndenge msusu. Tozali différent. Utilisez cette différence là. Congo ya solo makambo za kolobama na pokwa lelo ezali makambo ya kilo makasi. Soki to appliquer yango tokomona même que Bible oyo tokozala au-delà de la Bible. Toko comprendre kitoko nango parce que même na kati ya message oyo mfumuki mbango alobaki alobi moyibi bakokanga ene loko ayibaki. Wana tokangi parenthèse tokoki kozongela yango. Mabe oyo mokili azali ko régenter. Pourquoi Afrique etambolaka te? Pourquoi on ne se développe pas? Parce que la technologie nyonso ezala commerce, ezala ba étude, ezala ba université, tout est tourné vers le mal. Ba o bozali na ba spécialité botala mingi, l'histoire de toutes les fortunes du monde ezali basée sur le mal, le vol, la mort, le sang. Et bato baza kolia énergie wana baza ko s'enrichir ndenge ba mbuta muntu mususu ba uti kolobela biso. Donc bon ozala mangeable te, retrouve ta spiritualité, le contact yo na nzambe na yo. À partir de ce moment où tu vas croire en toi ndenge lobaki mama na biso mama Furayi. Ya solo bandeko soki to miyebi to se comprendre ngai na kozwa likambo mbuta ndompe na sangisi to avancer. Tozui mbuta zambwana to sangisi to avancer. Tozui mbuta poati trésor toza ko avancer. Mais eloko ebimaka mingi kati na biso ezali nini? Kokabwana, division, trahison, kobomana. Bango mongo baye koloba l'ennemi du noir et le noir. Alors moto mwindo la muka. Émission yo mpoete tokoka kolam. Tola muka bande. Tozali na bandeko bazali kokote la biso wana standard, tozali na Mbota Vero a kote li biso mbote na yo mpeto pression mpoke na tango oyo. Merci beaucoup. Na pesibino so mbote. En vérité na bando depuis kala, depuis bandeli à émission. En tout cas, thème oyo ça m'a touché et betina directement na mutema donc na bimi na kesa la footing na ngame na cheka kama to ina yoka ti na suka na zone na bifuna kote. Donc Mbuta Zambwa na loka liboso na pression na merci. Na papa Robert kuna na Canada. En plus, ça me touche du fait que par rapport à la kimbanguiste, que moi aussi je suis kimbanguiste. Donc, c'est des thèmes qui sont très très difficiles à aborder. Quand kimbanguiste de la maison, on va dire entre guillemets kimbanguiste standard. Donc, papa Robert n'a pas su merci na lundi donc vitakanga. Donc, nangai na epa na bino toujours na kondanara batata na bike bosala loroté, mais aujourd'hui je me rends compte que vous vous rattrapez. Et donc na côté local bosso na côté on a remercié bien parce que
oyo boza kosala entre guillemets boza ouvrir un autre chemin pour la génération qui est les nôtres entre guillemets et ceux qui vont venir derrière. Parce que ndenge maman fora lobi awa na pesi pembote na ye na encouragement apesi biso surtout biso bana alobi ke alagisi ke ata ko tosali ba université ya ndenge na ndenge mutu mundu bazoluka bacha kaka part. Et ça c'est vrai. Et je vous affirme nazana ndeko moko awa oyo natangaka na ye aza africain te aza européen parce que abotami awa baparent na ye mpe baza bato ya Mayotte mais akendaki na bureau ya chercheur moko kala te koyebisa ngango akepa ya chercheur wana mpona zwa conseil pa chercheur wana apesi conseil na bato ebele le temps comme esika na ye mutu mwindu réponse apesi alobi kaka vous les noirs vous venez d'ailleurs vous n'avez rien dans la tête. Donc nyonso alobi na ye na nsima ndeko wana ye apesi ngai nayoki nalobi ete atako totangi atako tosali ndenge nini tozala toujours différent. Nayoki Trésor Poiti awa alobi eloko moko très important alobi ke mamutu na mutu azoya na lisolo na ye entre guillemets mais tozomona nde toza kaka na point de convergence moko oui, entre guillemets l'intersection entre tout ce qu'on dit existe. Donc yango ndenge naloba na ye napesa ye conseil azala patient. So natali nalandaka ete mingi so natali na monde taza un des plus jeunes oyo bainterne na radio oyo il faut être un peu patient totika temps na bato oyo ndeti bapapa zanvoi na oyo bazali kodévelopper histoire oyo entre guillemets bamema yango ntina point moko boye. Moi-même naza na posa na intervenir mais entre guillemets nazozela natala depuis bobandaki na code noir depuis bozo kene malé beaucoup na papa diangé na malé malgré que tout ça d'accord mais c'est comme ça le débat est toujours comme ça mais muké lelo bomeni le débat à un niveau un peu plus haut entre guillemets je veux dire muké nazolanda na yeba ti esika nini bokoma. Donc nazat na mingi ya kolobate o nazaki na ngora mais nazaki na mutu na moko na pesa papa ndope bitatanga entre guillemets ye na papa Robert Mukolo ngena tuna bino est-ce qu'il existe une vérité universelle pour trois exemple papa nanyo Trésor aye nango awa lobi muta mutazoya na nini na malgré que on a des intersections mais muta mutazoya na histoire na est-ce que tokoki koloba un jour na masolo oyo papa zambwa na zoya nango est-ce qu'on peut attendre une vérité entre guillemets lobi que vérité oyo ezala mundele ezala mukungu ezala interne on ne peut pas la contredire. Est-ce que ça c'est possible papa Robert na zone selio na question mbote na zone selio maloba na yoka réponse na yo na yoka réponse aussi à papa ndope vitakanga et entre guillemets c'est papa Zambwa la pas na likamu ya ko répondre à répondre. J'ai vraiment besoin de savoir ça et je sais pourquoi. Merci na zone selio maloba. Merci ndeko na mtuna na yo tuni soki tokena bomoto tokoloba vérité au bas de Pyrénées, erreur au-delà. C'est-à-dire que oyo ezali vérité ya bato mwindo ezali nécessairement vérité ya bamindelete. Mais eza pe na limite nango oyo na lobi wana. Oyo ezali vérité na Kisasa, eza vérité na Lubumbashi te. Ce n'est pas que ezala ndengo wana. Non. Moto, l'être humain, azali créé par Dieu. Dieu unique. Mokolo nzambe akoloba likambo na ye bato nyonso bakoyoka likambo wana ekosalema à travers moto mwindo à travers moto mwindo ekotombola mpe ekokweyisa tout ce qui est bâti sur le mensonge. L'économie, je viens de vous dire, est bâtie sur le mensonge. La science elle-même, elle ne fait que produire la mort. La mort extermine l'être humain sur la terre. Or, Nzambe tango asali mokili, mission liboso apesaki Adam ezali multipliez-vous, remplissez la terre. Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger? Et là, comment côté? La technologie nyonso otozali kosala, ça nous amène vers la mort. Donc, il tikali un certain contact oyo tata Nzambe akoloba. Et au-delà de tata Nzambe, ekosangisa bato nyonso tozali ekelamu moko. Ça, c'est l'universalisme. Oyo epai wapi tozali koévoluer. Mais nam tokomi kuna te, mpoto koma banzela ezali yango oyo tozali komeka koloba. Nalobi na mokuse
tokoki kozongela yango lisusu topesi mpoke epai ya mbuta ndompe parce que question ezali ya biso misato bongo mbuta za mbwana akozwa pe yango lisusu kamwa moke nazaki nango yango wana en attendant tokokende so en profondeur mais na telemina wana mbuta ndompe mpoke mboka namoni lokola mbuta ndompe azali te tokopesa mpoke epai ya mbuta za mbwana mpoke mboka yo. Merci na kosongisaka baloba na banza ndenge papa Veron auti koloba ete eza malamu koyokana na bambuta oyo bakoki kosala ba recherche bayeli biso pe na angeni bayeli biso yango vraiment na sepe na liloba wana auti koloba ba question ebele oza nango papa Veron okozula yango réponse sikoyo epai ya papa Enoki makambo pe oyo ndeko dompe auti koloba awa vraiment na félicité ye na makambo auti koloba mais na kosepela batu bango moko bayeba soki makambo ndeko dompe auti koloba eza ya solo to eza ya lokuta sur tout ce qu'il a dit soki bokomaki yango ya liboso na mukanda ya Enoki chapitre 96 na 13e verset elobi boye le péché ne vient point d'en haut donc utaka na lola te masumu parce mama ko kominga yembuta tango na français tela biso pe na lisusu na lingala to landaka yo masumu eko utaka na likolo te na lola te mais les hommes ont trouvé le secret de faire le mal secret wana ba trouva jango wapi na ba vigila angeli o bayaki na babele balakisa yana ba mama congolaise de place na bakenda ko yekola ba misala wana mais malheur à ceux qui les commettent ba oyo nyonso bakosala ka masumu wana ki ba mama oyo na ba tisnos tolandi après bango toyeba ete conséquence nango ezali na 14e verset bakisi boye kaka na ba mama Congo si je na biso ko bosa te ngala za ko recadrer la femme n'a point été créée stérile mwasi moko te na mabele oyo abotama kisita kwa zanga ko bota mais c'est de ses propres mains qu'elle s'est privée d'enfants. Et nous avons dit que awato yokete nzambe akopesaka jamais mabe pe jamais ko utaka na lola na ba ange lupete mais ba mama oyo le fait babala batu ya kimazulu batama kimazulu balakisa bango ba secret oyo bataki mazulu pe ko blamele bango pete balakisa ki pe ba mama oyo te ke po ba yeba biloko o basala ka yango mais ba mama bango moko voilà conséquence ya mwasi moko pe abota maka stérile azate na mabele mais manipulation ya misala na bango oyo ya wone ko découvrir secret pe ko appliquer yango pe ko linga ko sala ka bansumu oyo qui a fait que ba privé bango banani bana sikoto ya na ba recherche oyo de ko dope azwaki tana ya kote ya biso awa poto ba kama uti kote ya sogeza ya solo to ya lokuta mais papa Veron pona zongele pa na yo na ko yeka ngape na ko poser question to na ko tika likamoko Eli, le prophète Abungaka azara enlevé. Enoki azara enlevé. Bible le bete loko nyonse botami na mabele na makila ifeza la enterré. Toye komona ete Eli azongaki na sima Jean Baptiste to mona ki enterrement na ye. Enoki azaki enlevé. Recherche za wana jusqu'aujourd'hui to ngato yeba. Enoki en tant qu'Africain azara enlevé à partir d'Afrique centrale. Akenda wapi? Na azara na mwasi azara pe na bana. Fumu kimbango azaki na mwasi azaki pe na bana kobosa na te tikana no place wana avant goût kende na yango tozongi mukanda enoke koma 300 billions d'années avant existence ya Bible 300 tina data lelo presque 300 billions d'années kanisa ba génération ebele eleki wana tala makambo elomo waki wana landa makambo ndope auti ko batoko tester bande ko bokoko soki réellement ba ya ko sala venti ou bien ba kebisa kabiso ba chrétien mais ba chrétien to za na problème ya ko comprendre bango peut-être to ko ça un plus peut-être comprendre makambo ni eza très capital na vie ya kala bokoko na biso awa Enoki koko na biso na Afrique ndeko moko ya biso na kele pardon ta micro na off bande ko nyos bosa micro na off alors tozo mota ya muke poto analyser chapitre 68 oyo ko pesa sur la réponse ya somo na kata chapitre 68 oyo bandeko bobosa na te ba kombo ya batu oyo bazaki coupable oyo basalaki gaffe ya ba angelo ko ya ko lagisa na swekamu ya mazulu epa ba mama na biso bato ngona ko tangela bino ba kombo nyonso za mingi mais en attendant zwa ba kombo ezaki ba kombo ya 100% ya ba bantu le peuple bantu
il y avait des Samiaza, il y avait des Azazalel, il y avait des Kakabaele, de Kokobaele, Azalaki, il y avait des Basasaele, il y avait des Simisale, bakombo ezaka ke otali yango ke de tiaka ya biso kaka ya bantu, mais kuna province alite to landa malembe awa pardon bolanda na chapitre 68 verset 1 ngana koloba mingi peut-être verset 3. Quels sont les noms des princes des anges coupables? Ange coupables ya kolakisa ba mama na biso ba mama Congo, masweka mu mama Zulu. Voici maintenant les noms des chefs de leurs centaines, leurs quinzaines et leurs dizaines. Pour 200 au total ba mbasi oyo ba yaki na mabele kolakisa ba mama Congo ba secret oyo bomi mokili tilola to continuer. Le nom du premier est Yekum. Yekuma oyo mbuta oyo, c'est lui qui séduisit tous les fils des saints anges, qui les poussa à descendre sur la terre pour procréer des enfants avec des êtres humains. Donc mbuta oyo Yekuma musala na ye, yemta provoque l'onto kende to kene kobala batuana, bakiti. Le nom du second, kombo na ye ezalaki Kasebele. Tatu Kasebele, qui a aspiré de mauvaises pensées aux fils des anges et les poussa à souiller leur corps en s'accouplant avec des filles des hommes. Donc, yé molimo ya pité ayeko séduire batu bako akosala nini bikobo basi na mibali na ba ange oyo. Le nom du troisième est Gadriel. Gadriel, c'est lui qui a révélé aux fils des hommes les moyens de donner la mort. Donc, il y a prendre batu liwa comment ko bana ko bomaka batu. Donc kiti na se. Yé wanaka Gadriel, on dit ceci, c'est lui qui séduisit Eva. Malouek. Et enseignant aux fils des hommes des instruments qui donnent la mort. Bamindu ki bamasasi bachar de komeza na Congo. Gadriel mutu ayako pesa watu mayele oyo. La kirasse, les boucliers, les glaives, on attend ka batu zawu na ba kirasse. Eboto bandeko nanga bolimbi sitozana ndeko azana telefone awa ndeko na telefone nga naza komona yo penza te mais soki ozali zwa maloba avant que ngana continuer na chapitre 68 verset 7 place tozali ndeko na telefone maloba pa na yo Matondo. En tout cas, ezali ngai susu mboli pasa na zongi vraiment mbuta zambwana mission ezaki kitoko mingi eloko sikoyo osala pasi eza nini ya mokolo boyela biso émission awa ya Code Noir. Je crois la Code Noir bolimbola makambo ebele ya motuya mais okomona l'exemple ya mokolo ezongaka na bakimbangiste mais tandis que na réalité ya mozinde ya makambo bozobeta lelo oyo tozomona toza ko se retrouver na réalité ya bakimbangiste na kati ozomona même que ya mokolo akokozala même
pasteur to akokoma même leader ya kimbangise na connaissance oyo ezobima na kati na ye mpe na kati ya butu ya lelo mais nakokamwa ye mokolo na masolo ya mandeminene boye oyo nayebi te soki bato ya kimbangise baza na niveau oyo okoloba toujours ke non omoni foto bakimbangise te babiloko moko ndenge wana babible oui bible toyebi ke balobi eza lokola bayeli yo plateau eza na soso ya kitoko pene eza na nzala falo lia na moto akomi pembeni na yo abwakeli yango krasha sori bolimbisa na liloba wana siko okolia yango to kolia te donc bible quelque part eza na makambo ya kitoko na kati mais eza aussi na bakrasha oyo esenga fo kolongola yango nazoyeba te place ni bozokoma siko bobona osangisa sikoyo makambo ya kitoko boye na bible na kati ezopesa desordre na kati yango moni so na ke na maloba ya ndeko dompe alobi awa le professeur oyo ateyi biso na butu ya lelo mpenza koti makasi biso bakoko na biso bayebaka kotonga me na koboma te bayebaka kosala na koboma te donc invention na bango yaki teke fo bakende ya este babana oyiba bacoltan fo koboma bamillion koviole ndenge yo moko opesi bakombo obengi bato wana bakadame na bakadame chef spirituel ya personne ya kimbangise bazomona la réalité na teke non bato oyo bayaka makata milai me bayeso na forma mikuse lokola bakanambe mpona koelimine bato baza na mawa ya bato te et puis de deux donc sikoyo totala sikoyo bato oyo baya na mokili mpona malamu est ce que banvia bomengo yango moni place oyo ngai soki oyelinga église oyimbala moko na mambula komo konvio na moni esprit ya mbongo oza déclassé parce que bato lokola Che Guevara abotami na Argentine ake abundeli Venezuela ake abundeli Cuba ake abundela Bolivia akufeli ba Bolivie bayebi kuite poanya akufela bango utu bateki esusu bakufi bakobaye komporta na retard ke prêtre Gandhi aya akufi Mpiaka Fumuki Mbangu akufi Mpiaka parce que mutu azaka na posta mbongo yende mutu ayepo azana mabedi ya na kati na ye parce que mbongo ezelo komoko eza très dangereux na ba vie na biso tongoli ngango c'est parce que munde na système ya saela ba papa na ngai vraiment ya mukolo mission oyo ezali très kitoko mais bozo saka biso susu na ba bible wana te parce que quelque part bozo beta masola kitoko mais tant bozo kotsa susu ke bible kezo pesa mo vertige na mutu boso solisa ba congolais makambo ndenge ezali et puis na bosolo ngai kutuna minito ya kosenga take yo ozwa ta papa muya mukolo ozwa responsable ya kimbangise mais wana expliquer bango réalité likamuli ni fumu kimbango elaki po bango bazo comprendre ngote en tout cas matondo na émission oyo kulutu zambona tuzakola merci soki muta telefone so azali ozima loba komsangana silisa ba chapitre oyo na lombango pona zongisa na bato de komsuki ba loba parce que makamno to ko sala peut-être ko tourner na ba chapitre oyo alors soki muta telefone azali na pesi maloba so kite bokotika na continue muke na moni muta telefone moko a répondre te je suppose que na deuxième serveur pe muta telefone azali que mais soka azali à n'importe quel moment tombola alors na 9e chapitre na 9e verset ya chapitre 68 kaya mukanda ya Enoki mutu avivaka avant batutu na basambeli nzambe alobi boye le nom du quatrième ange son nom était tatu témoin donc témoin soko tali bakombo eza bakombo eza ko tourner na kati kuna yaona baza ko bima tatu donc il faut pas indiquer tatu na lobi ya tatu parce que ekei na bongo témoin. C'est lui qui révéla au fils des hommes l'amertume et la douleur. Et qui leur découvrit tous les secrets de la fausse sagesse. Quelle fausse sagesse? Il leur enseigna l'écriture et leur montra l'usage de l'encre et du papier. Et l'ignorance va être la fausse sagesse. Wana ezalaki université, ezalaki classe.
Pourquoi abakisi boye kaka na 12e verset. Donc awa déjà un plus bande ko boko balabakite ni kanana bino boza kotanga na ba classe mina pamba to komina ba ministre partout batangi ba université na ba poto bazoyi boye eloko nini baza ko sala wana. Awa eza déjà Enoki alobi était alors qu'il découvrit tous les secrets de la force et sagesse. Et quelle cette force et sagesse? Il leur enseigna l'écriture. Et leur montra, parce que il leur montra l'usage de l'encre et du papier. Aussi, par lui, on a vu se multiplier ceux qui sont égarés dans leur vaine sagesse à l'université. Depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour. Car, bien, les hommes n'ont point été créés pour consigner leurs croyances sur des papiers au moyen de l'encre. Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko bokoko franchement soki to challenge bango lelo ba chrétien yaka na pa opo bima awa na club wa bazwi bisoke classe na bino ba université na bino awa ngaite mukanda Enoki. Car les hommes n'ont point été créés pour consigner, donc pour consigner contrat ko yekola leur croyance kondima na bango kibobango sur du papier au moyen de l'encre. Qu'est-ce que signifie l'encre? Qu'est-ce que signifie papier? Vous voyez bien que na imprimerie ça na woto yoka na biso na Italie avec Gutenberg et premier livre bimisaka ezali Bible awa bande ko boko côté Enoki a biso na kal et biloko boye sagesse bako yekola ka yango na ba encre na papier te. Hi. Ils ont été créés pour imiter la pureté et la justice des anges. Sagesse ko yekola maka na kimazulu na ba papier na ba bikete. Ils n'auraient point connu la mort qui détruit tout. C'est pourquoi la puissance me dévore. Donc yango na ba komi ko dévorer ba on likolo ya nini ya ba biloko ba ko yekola ba ba kisi lisusu. Ils ne périssent que par leur trop grande science. Boyekoli mingi ba science oya ndenge na ndenge ya kodefa ndenge bazoluba awa ya ngwana boza kokufaka eti bansusu. Pourquoi parce que mayela ko besoin de apprendre kuna ya bino pété boza objet boyekola ba biloko yo. Donc les Africains en général comme les noms qui le dit n'étaient pas préparés pour boyekola ba université. Non, 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 non. Le nom du 5e qui est ange oya ko baby saba mama comme on ezaki Kashad. Kashad ye musani na salaki. C'est lui qui a révélé aux enfants des hommes tous les arts diaboliques et mauvais. C'est moins infâme de tuer un enfant dans le sein de sa mère. Ba manœuvre diabolique aux koleka na est. Ko boma mwana zana libumu ya mama na yo ndope ya utai koloba yango. Ces arts qui se pratiquent par la morsure de serpent, par l'énergie qui est poison awa baza kolobela awa na era wa poison baza kosawa na ba biloko ba venin ba serpent na kivu toyoki na biso kuna ba Rwanda ba yeso ba poison ba tuchi ba nini qui est énergie baza kolobela awa en plein midi en plein moi baza kobomaka ba mama na biso otiela ba poison na Congo biloko baza kolobela nani tatuka shade kaka kabila kaka game awa pe kashade mutu baza koloba ye ange wana ya kaka ba Congo ba kaka is trop dangereux na est Congo ibao betavanga qui fou. Dans la semence du serpent qu'on nomme tabet, donc comme le poison wana nyoka wana tabet d'ailleurs c'était leur poison. Alors on a 20 pour tout si ça n'a besoin d'être il y a 3 versets dans la bino. On a 20e oh comme ne beka. Ha, ibeka oh wa kompenza ba Kongo ba luba ezaka kolanda naka. Angel oh ya beka, celui-ci demanda à Saint Michael qui est Michel de lui montrer les noms secrets afin d'en avoir l'intelligence et afin de rappeler dans la mémoire les serments redoutables de Dieu, serments à la parole, et de faire trembler à ce nom qui est le nom de Dieu et ce serment qui est la parole de Dieu, ceux qui ont révélé aux hommes tous les secrets dangereux. Siko landa dega ya beka kone yekola ka secret ya parole de Dieu qui est la parole ya ko singa bato ko loba na beko la ka mabe o nyosi makana parole na yo keba na munoko na yo ba ko na sala yeba kiamo pasi ba mama balaki saki ba biloko ya wana yo kana Afrika mama no suka lobi mabe mama no so asali boy keba na mamunoko o ya parole ya serment ya mama na yo ba yekola kiamo ba mama Congo tel
Et en effet, l'office magique de ce serment, parole oye ba maman oye bimisakato, parole ya nzambe oye, il est redoutable et sans merci. Pardon mon rezate. Donc ya moi soko le makamuma beso kinini, ozo que ni nulle part. Alors, babagisi boy. Et il mit ce serment, parole wana, entre les mains de Saint-Michel. Voici les effets de ce serment. Tala ba effet ya maloba oyo, ba mama oyo ba yekola ki koloba, oyo ba kaza ko commander monde, oyo ba mama ba salela kana ba makambo ndenge na ndenge. Par sa vertu magique, le ciel a été suspendu avant la création du monde. Donc, quand on a mon noko, nous avons créé le monde, et ça suspendu terre, qui est à comme la Genèse. Donc, ce qu'on a dit bien, vous comprendre la puissance de la parole. Nous avons un homme qui m'a belé, au quitte le firmament. Tant qu'on a Genèse chapitre 1, comment m'a belé, Salem la yemoka lobi était, c'est par ma parole, c'est par mon serment qu'on a créé la Kiango. Biloko ba mama kongo ba yeko laki yango ba penaki yango papa mukolo na yebite soki makamdompe aloba kawa ekokani te na oyo to uti kutana na mukanda Enoch université ba classe ba mama baza ko bango Esther kongeza agité tout ceci eza na 68e mukanda Enoch papa mukolo na pesa maloba bande ko bele ba koti na kati.